garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nalela bino makasi ba abonné na biso na kati ya chaîne oyo Tindika TV. Atala kaka e makambo ya kitoko elekaka na kati ya chaîne oyo ata kutu ba dongoli miso ata kutu ba mvuter ba koya ndenge nini pona ba fina mais Tindika ya Nzambe parce que kolo nangwa sepela ke non chaîne oyo pesa ba communication mutu moko te aya na yo na bloquer na freiner ana yete na ndenge pe mboka la biso Congo moko ta côté le make na freiner na nyokola nani parce que mboko ezaka na maboko ya Nzambe. Ya mboka Nzambe donc on appelle ça bambote na ebele na bisika nyonso bozwami ozuli baku ya koyeba kolandanga na ngonga ope na minute oyo na vraiment na attention na bino que Dieu vous bénisse. Lelo toza mokolo ya nini mokolo ya vendredi ezande le 21 kola vendredi ngala ngaka minta na zoloba na opesa émission na na pesa na mokolo na pesa émission mokolo le 21 nde na opesa émission oyo eza ba émission de non eza ba information actualité fraîche o na pesa bino mokolo lelo tobandila no na makambo ya loi proposition loi Noël Tchani desikana tobandila na wana parce que potopote komela no ebele bato ebele ba fongoli minoko pona koloba na oba etali kutomboka na bangote bazala ba mboka mususu mais ba fongoli monoko pona kaka loi Tchani pour dire que mboka o ebele ba vivaka nango ebele ba profitaka nango abakolinga te ordre kota or que loi o d'après la Bible na Deutéronome 17:14 à 15 yemoko Nzambe muta lobby ke tango kokoma na mboko na constitution na bino mutu po koma mukonzi roi il faut azala moko ya makila na bino moko na bino mupaya te bopo na étranger te ça c'est une loi biblique donc o alingi ko kende ko telemela makambo to osala na biso lelo aza maudit qu'il soit qui on va se lever pour dire non loi wana eza mabe loi wana eza mabe séparatiste qu'il soit maudit conformément à la Bible. Dala Corneille nanga mutali boso azala maudit parce que nanga lobi nini nanga lobi la loi de Noël Tchani est rétrograde inconstitutionnelle donc wana eza séparatiste écolekate wana yemutali bongo Corneille nanga ça c'est grave na ya Mobutu constitution Mobutu makamri le bama kuna mutu po koma président ya Zaïre faut azala nanu congolais d'origine des pères et des mères na Tunisie pour la président de Tunisie faut azala nanu d'abord musulman mais il y a aussi des chrétiens après musulman faut azala paix donc faut azala nanu tunisien des pères et des mères bango to baké musika même vos grands-pères faut azala paix des pères et des mères donc batali yo nanu est-ce que ça des pères et des mères batali maman na tata na yo est-ce que baza des pères et des mères moi sur bala est-ce que ça des pères donc na Tunisie ku des abon biso to toke kuna te to suka na candidat na ye moko ye candidat faut azala des pères et des mères pour na to protéger parce que c'est le seul pays où azapenza ke azapenza na kati ya infiltration ya bapaya ya lolenge moko ko sakana te alors pour na ko éviter que mboka na biso ezala emploi cadeau ya ba étranger biso to zala na sous servitude esclavagisme ya bapaya esengeli to yeba na kotia loi mibeko eza mabete epekisa mite pona nini ba changer yango oyo Mobutu atika makanisa na bango ezalaka nini ba changer constitution ya Mobutu ezalaka na faute nini po ba ya kotiela biso ya bango euta France ba sale yango ba ya kotiela biso copie coller lelo ekonyoka la po ba yebaki ke un jour esengeli Kongo tambola boye bo kabola ba province ekoma 26 bo sala boye bo protéger ka minorité Obo kabela Congo ezala makoki ko kabela baninga mondamba mabele wana article 217 ya constitution les Congolais capables de s'allier en relation et ko sala relation na bamboka mususu na organiser mususu pe ko kabela ye souveraineté na ya mabele ndambo mabele na pona unité africaine ça c'est quel démon et côté là bango pona ko ni mabilo kwana bon Corneille nanga si makolo mabilo kwana pe bande ko belé ba ko Herman Cohen ba organisme ya pata puna ya mapapa ba profitaka na Congo balinga komona Congo nyo kwama bango pe lobi ba ambassadeur ba diplomate ba yeli mboso na ndenge moko ko sakana ba mvuteye mboso sikwa loba nini yo kama ka mboso alobi
wana ezaki kaka mokolo lobby le 20 wana ezaki lobby le 20 jeudi Mbosso azosala déclaration mpona makambo lwa tieni alobi azondima ke plusieurs hommes politiques occidentaux organismes différents et diplomates occidentaux de loin ou de près avaient lancé leur farouche opposition à la loi Tiani. Aïe, aïe. Et ils ont qualifié ça de séparatistes, tribal, ségrégationniste. Alors, Papa Mbosso lobby a continué à déclarer. La réponse de Mbosso, le jour où ça sera aligné, cette loi, le jour où ça sera aligné, elle sera discutée. Si elle n'énerve pas la Constitution et les autres lois, alors elle reste. Fundi nanu ba organisme wana ndenge bazoya kuna ba présenter farouche opposition na bango na loi wana. Alors Papa Mbosso sikotala maloba zoloba enge loba nini Mbosso azoloba ke si ba traiter déjà na premier tour ntingi pulu la kotila ka bango wana ba traiter ngo na bureau na bango parce que proposition c'est de loi ezalaka na traiter na bureau na bango ba traiter yango batalisa ka ntingi pululu ke loi wana proposition de loi wana ezokende ko beta likofi na article 10 ya constitution na biso donc ezokende ko énerver constitution or que ndenge tozaboye tozala makokita ya ko changer constitution to ya ko bouger constitution ke mboka na biso eza na kati ya état de siège ndenge baloba ke la constitution ne peut pas être changée dans un pays où il y a l'état de siège. Alors, et qu'on a passé loi wana ce qui est et qu'on même biso to bouger constitution. Or, à cette période où nous sommes, on ne peut pas bouger la constitution. Donc, bah rejeter yango. Mais si pour nous, Mbosso solo baké, si pour nous na ki entêtement na ye, a quelque côté yango kak. Alors, ceux qui va rejeter yango, eza faute ya ba membre ya bureau wana Mbosso mutazolo ba. Faute ba membre ya ba bureau te. Mais ça faute na ye moko mutu nantetema na ye ndenge bayebisa ye mais soki kaka ndenge nantetema na ye aye kokotisa yango lisusu alors toko traité yango ntango tokoaline yango mais soki ezokonerve kaka constitution alors ekoleka te wana Papa Mbosso mutu alobi biloko wana boyebela en tout cas ntango latangaki yango nayoki déclaration wana namoni déjà que espoir ya délivrance Congo epumbwe nazobenga ba Congolais nyonso mukolo oyo bakolobela loi wana bakoaligner yango nous devons contraindre les députés de voter ça quel que soit ça va toucher la constitution mais du moins dans un premier temps va voter yango nan après tant bako lever état de siège directement ba député ba compte na ko revoir article wana et c'est tout mais que ça soit d'abord voté et adopté et batika moi tant que nous allons les compléter tangu état de siège aussi là ne ba ko kende ko toucher mbala moko constitution na article wana en tout cas ba sala ndi wana il faut mobilisation populaire ezala il faut to telema mukolo wana to ezala plein à craquer ce que benza mboko to zakana ba opposant nde isiko wana penza ba vrai opposant ba linga ba monana o ba ko mobiliser population pour na bien ya population nde makambu yango yo ba société civile o ba mouvement citoyen ce ba mouvement ya citoyen ma papa ya mfwanzi kasita yango de père et de mère mukolo kaka ekozala vraiment aligné ces jours-là na benga penza population congolaise tozala na parler du peuple mais to lo ba ke o nyonso député soki ka toyoki ke lekite moko tia bimawa population soka tomboki mundele nini ko fia to la monoka Herman Cohen to bintu to nani to organisme soki nini wana quand la population s'élève to lo ke biso le cas mais les canaux les autres causes là ti dans l'état déjà que l'on a des ballons là parce que déjà nous tous aboyer bazo sur là déjà bango solution avec ba relationnel au ça là ba Chine a pris déjà promettre biso déjà na ba mbongo belé 63 millions 251 000 na mbongo na bango 160 millions ya ba yang na mbongo na bango na ibika na mbongo na bango 160 millions ya ba yang on a dollar nde beaucoup traduire kana dollar mais na mbongo ya ba chinois 160 millions
pour na industrie militaire et fonctionner. Nena yangwana tant que la penza biloko wana tout le monde que non et c'est les populations totalement parce que et l'obéli amboso wana vit ba pression azui. Et l'obéli amboso vit ba pression azui. Alors mboso aza na eto population de mutufobi qui s'est délivré mboso peut délivrer bus mboka. Parce que même, prenez-vous en charge. Laurent Désiré Kabila Lobango, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. N'attendons pas. Ce gouvernement est acculé, asphyxié. Bazar Makoki a causé décision parce que la communauté internationale est ça le corona. Alors la population, ceux qui te vendent des cacabongo, naïf. On ne réagit pas, on ne manifeste pas. Ah. Nous-mêmes, nous sommes fautifs, nous n'avons pas voulu contribuer à notre délivrance. Point Yaliboso, Yambos. Point Oyo, Mbos a l'obéli que loi Yanoli Chani, proposition loi Yanoli Chani, ils ont énervé. Constitution, ils ont l'article 10 de la Constitution, dans l'alinéa 2, on a lobby que tout le monde a 1. Chez Agnès Business. Balobi atote karabiloko à qualité ni pareil. Toujours chez nous Agnès Business nde makam. Babi awa tozana cotille, tozana makayabu, tozana viande, tozana makoso, tozana poisson, tozana huile, tozana semoule, tozana loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business. En tout cas, la prix d'addition est vraiment abordable. Nous en avons bien, presque l'article non sur le cas. Au moins, il y a froid. Donc, Makoso, Mbisi, Sternum. Donc, en tout cas, tout est prix à malam. Venez nombreux à tout ça ta réduction. Donc, on sommes par carton et belé, tout ça l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168. Derrière, il y a l'aéroport et Ndolo. Makata lopango na bashima bateka ba vitre ba benga ngo wai. So outil triangle ozokende vers côté ba kwaka ba bloco na Ndolo. Toza wana. Venez nombreux, toza juste na limité awa. Donc awa nde balobi makambutu OK. En tout cas soko yo zala ma décidé, vous avez bien servi. La nationalité congolaise est une et exclusive. Mais le Lambo, il y a deux nationalités. Et là, on va faire proposition de loi. Quand il s'appelle qu'on va faire deux nationalités, il y a un candidat présidenté. Nous avons ceux qui ont Mbeba. La Belgique, moi je suis belge, je ne suis pas congolais parce que deux nationalités. Tant que ça a congolais, soit que c'est le Mbeba qui est la Belgique, je suis belge. Donc celui qui veut être président ne peut pas avoir deux nationalités. Ah bah lobby, la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut pas être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Ok? Allez, toquez dans l'alinéa 2. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo ou la RDC aujourd'hui après l'indépendance. Nani oyaza Congolais d'origine d'après constitution oyo mutu nyonso o azana groupe ethnique moko na mboka oyo to groupe ethnique moko songolo mutu moko songolo avandi na territoire moko ya mboka oyo bazua oyo avandi na mboka o na territoire ya mboka na biso RDC depuis na 1960 ozala uta Brazzaville ozala uta Gabon ozala uta Angola oyana yo na Congo avant après 60 après kaka indépendance wana nde. Donc, Obaya avant, pardon, avant indépendance. Obaya avant indépendance. Nde Bangwana, Babengami, ba Congolais d'origine. Donc, à cause de sa candidature, na présidence Congo, en tout cas, passe. Il y a passe. Ne bilo quoi des autres ça là que. Là, il y a des gens qui sont là, ils sont que le awa, ils sont que tomber que ça awa.
ndenge mbosa zoloba ke si cette loi énerve la constitution alors bakotika yango. Alors to kenanu sikoyo na contrat du siècle oyo mokonzi mboka asali na Chine parce que d'ici le 26 mai mokonzi mboka esengela kende Chine pona kokende ko sala ba arrangement ba contrat ya ndenge na ndenge bazobenga contrat du siècle armement. Alors Chine azo koloba ke akopesa biso simbisito ka ko appuyer biso na makamba guerre otozanango. Wana mo information la sur kopesa. Entre parenthèses, moi communication musu on azolo bakake Congo central bangombe bakoti na madimba. Bangombe bakoti na madimba bawuti wapi ndenge ka bakota na bandundu. Nous ne voulons pas de ça na kati ya Congo central. To interpeller le gouverneur de la province à Congo central, pe gouvernement central bakende ko benga na bangombe bakoti na kati ya territoire ya madimba. Eyokani. Paul Kagame espère une solution définitive à la crise lié au 1-23. Le président rwandais estime que si les choses sont aussi difficiles aujourd'hui en RDC, c'est parce que les pays concernés qui devaient amener les dialogues, la solution en RDC, ne veulent pas vraiment que la question soit résolue. Kagame dit espérer, avec l'implication des pays de la région de l'EAC, que le problème trouvera une solution définitive. La question, c'est les colons ont tracé des frontières et ont divisé le peuple avec une partie du Rwanda qui a été donnée à la RDC. Rwanda de Maloba ya Rwanda. Problème nyonso otozo kuta lango la kati ya est bitumba ndenge banda likambo moko kaka oye luka makane du problème pona solution ezwama. Mabele ya Rwanda. Tant bakabolaka na 1885 babotula bamindele bapesaka RDC ndambo mabele ya Rwanda nde yango Rwanda sikoyo na bitumba nyonso wana azana conquête nango pona ezonge panaye. Or d'après l'histoire, d'après les cartes géographiques, avant même 1914 il n'y avait pas existence du Rwanda, mais nous existons depuis avant même 1882 1482. Oyo tango bakende ko découvrir embouchure du fleuve Congo par Diego Cao. Bakuta population RDC ezalaka, Royaume Congo ezalaka avec Zingaku. Siko Rwanda kutunde mutu azoma mabele na biso bagiseni wana. Ezaki mabele ya Congo. Metango bayeko kabola bayeko komisa Rwanda pays ne bazinda mbusiko ya mabele ya Congo bakabele ngo Rwanda pona Rwanda esala mwa mboka. Lelo Rwanda lobake non Congo azoma mabele na biso yo ozalaka avant 85. Est-ce qu'en 1885 le Rwanda était là? Non. Il n'y avait pas un pays qu'on appelait Rwanda en 1885. Même jusqu'en 1914, il n'y avait pas un pays qu'on appelait Rwanda. Ah non, l'histoire. Alors, Mouta Katumbi Pewana, Frédéric. Frédéric Mouta Katumbi Wana, alors, Banepeke non, Nengezaboye, total anan makambo Frédéric Alobi. Frédéric Bo, la porte-parole, Wana Katumbi, conseiller P. Katumbi. Alors, je refuse de condamner les propos de Kagame. Il y a solo, pour Frédéric Katumbi, que les territoires, les terres de Rwanda est en RDC. Car ils sont historiquement fondés, les propos de Kagame. Donc en tout cas, Bilokwana et moi passe. Papa Stéphane Bouensa a kokambaka présidence ya chambre du commerce ya Chine RDC et asili kolobake déclaration au Kagame asali eza lango sujet moko ba traitaki yango déjà na ba salon obscur ya coin moko du monde quelque part. Bon kanisa makambo Sarkozy alobaka que esengle RDC kabola mo ndamba ba richesse na Rwanda. Donc tina tozomona boye déjà ba proposer yango ba kana yango kala. Ils ont encore accomplissement. Mais il y a quand même eu des opposants, s'opposants qui n'ont pas qu'on a félicité, qui appelaient le peuple à résister contre les propos. Fayulu, à l'objet que les propos sont irresponsables, ils sont troublants.
Hein, inacceptable. Le Congo sera indivisible. On avait félicité à propos, il y a Bateau. Mais quand il y a Katumbi, vraiment, c'est triste. Hein? Pour qu'on ait ça a vraiment raison. Et pas il y a ça raison, pas Kagame pour qu'on ait ya solo. En 1885, colon, bazoma belinda mo mabele Rwanda, bazongi baya kotika na Congo, yango bango conquête na bango nga babunda kawana, ezane pour ko récupérer ko sala conquête mabele na bango. Combien de morts bakufa? Mais est-ce que Banda Kalwana, Kagame le bango te ponani? Il y avait d'autres raisons, et aujourd'hui il s'est fait voir. Alors Kagame a dit ma responsabilité que c'est lui qui est l'auteur, il y a 12 millions de populations congolaises, bakufi na S, et ça na mutu na ye. Mais qui peut le juger? Qui peut le condamner? Parce que il y a l'article 14, il y a la charte, il y a impérialiste, qui est un pays qui protège les intérêts. Il y a des occidentaux, il y a des impérialistes. Pays où on a jamais côté la génocide de guerre, ni crime contre l'humanité, côté lango biloko wana te. Et pour na bango, démocratie est bango te. Pour na bango peono liberté d'expression est bango te na bamboka wana, garantie privilège américain ils a garanti. Donc Bola Frédéric a bombardé a pesi position ya Katumbi, ya Katumbi. Bango baza pour Maloba ya Kagame. Nous voyons déjà que Kaya Katumbi, c'est M23. Kaya Katumbi, c'est Kagame. Parce que depuis le temps, Batika n'a jamais condamné Rwanda comme agresseur. Nous on a RFI, je crois, on a Jeune Afrique, tout Katumbi. Ce qui Rwanda mutazo agressé, Rwanda te mutazo agressé, mais c'est le M23 qui agresse le Congo. M23, c'est un groupe rebelle. C'est un pays qui agresse l'autre. On parle de l'agression quand c'est un pays qui agresse l'autre. Mais il y a non, ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, c'est le M23. Katumbi Boutalobande. On comprend, Nango. Peba évêque belé, Baganganza belé, Bakomi Sima Katumbi, Yeba ke Bangonde Bazasi M23. Donc cette position est maintenant claire que beaucoup de nos opposants travaillent pour les Occidentaux, pour les M23 et pour Kagame, pour chercher le pouvoir. Nous avons Katango Bakoya, Bakotia Bino président. On va vous éliminer et et alors le commencement de l'empire Tutsi commence. Yo Katumbi Tutsi pour battre le président. L'empire Tutsi va bongisa ka wana kala mingi te EAC bakinini. Ba komi pene ya ko komisa EAC wana comme mboka, un pays avec un drapeau, avec un gouvernement, avec une autorité politique. Et nous devons vite sortir de EAC biloko wana parce que pays à Grand Lac Lyon soit né dans la carte EAC, on va constituer empire Ima, empire Tutsi, qui sera conduit par les Tutsi. Et leur but c'est éliminer, exterminer les Bantous, les Hutus, mais même au bazar la carte Burundi. Ils sont visés. Rwanda zoko lo bakeno, mabele zana Congo, mabele ndamo mabele zana Uganda. Ils déclarent maintenant la guerre aussi avec l'Ouganda. On a récupéré un jour après Bitumba Congo sur le Sili. À quelque chose Osuma Oezana carte Uganda. Alors, tu as révélé sous moi lettre moko président de la commission des affaires étrangères na kati ya congrès américain atindelaka Anthony Blinken. Anthony Blinken was chargé donc le ministre des affaires étrangères. Il a commis qui mukandani. Cet homme, il a écrit Anthony Blinken, ministre des affaires étrangères américain, de demander l'intervention dans les élections au Congo, Bonabatinda Batu, Bayakosa, la surveillance à l'élection au Congo. Car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre influence Nakati à Congo. Mboka Congo. Il faut envoyer des observateurs, des conseillers pour l'organisation des élections et faire en sorte que ce soit notre homme qui soit élu pour protéger nos intérêts. Wana mutazo ko lettre oyo ezande président de la commission des affaires étrangères na kati ya congrès américain zo komela ministre des affaires étrangères na kati Amérique. Yango yo ka même côté Union européenne te. Mushiki wa bwana. Mutakambaka makambo ya francophonie. A komela Union européenne que batinda ba observateur na Congo pour la surveillance élection pe ba contrôler serveur na bango. Donc bango nyonso balingi ba ya ko sankapare makamba processer ya Congo. Yango to bisaki ba américain. Yango bino donc makambo ne élection soko préoccuper bino makambo ya na intégrité territoriale état bino te. Pourquoi bazoko ouais l'élection au délai dans le délai parce que bazomona que président Félix ne protège pas les intérêts maintenant. Au départ
bazwa président Félix bayokana na baaméricain biso tobengaki na baparlementaire debu tokumisa Amérique partenaire privilégié mais toye komona ke nzoka ndoki tokumisaka ndoki qui n'a rien à voir avec les Congolais mpona bonheur na bacongolais bango bazalaka mpona baintérêt na bango baimpérialiste kaka bongo il profite prédateur donc dans une relation il profite de l'autre na richesse na ye mais batiki est pauvre il y a à droite il y a qu'on vivre na bango basinisia président ba contrat combien na bamboka ebele ya Europe pona ba investisseur baya baye kaka o bakeyo nous allons venir parce que baye bakeke mboka Kongo za mboka ko bongisa te eza mboka na bango bako dominer bako sala bako liela il profitait lelo président Félix abandi kolinga kotia ordre balebe ah non 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 on a fait l'erreur ya kotia nationaliste tala ba réunion bandeko bonga en Amérique ya tokotika Congo te bantere na biso tokotika Congo jamais akende côté mususu kuna pe musheki wabo rwandaise ako la Union européenne botinda batu na Congo ba serveur tokotika boite tout ça bazowela boye bakake élection la Congo et kozala mubulu pe comme makaka désordre tant que batouana bakoya kota maboya ponene Kabila bengana bango na 2018 ba yate Kabila bengana bango na la tema kolwa et tozolinga pe batouana bazala te ce sont des dérangeurs bakoya ko imposer biso tala ndenge ba yikotia pression pambos ni des angi batia pression ba kadima o ba bimisa katumbi na bango vous voyez nous sommes ceux qui makamba loi chani ye bango ne baboy po bazo ezoko écarter katumbi bango balingi ya bango nde azala wana katumbi bazo préparer yende mutako protéger bango ba intérêt président Félix azo protéger te azali nationaliste azo linga mboka ne bonga et bango balinga ka nationaliste les impérialistes alors Mukwege alingi aboyi na ye asepeli na ete nomination ya Bemba abenge ke non mboka Congo d'ailleurs kutikala ko sokutu pekimia te pona ba chef rebelle ba côté na gouvernement ba Mbusa na Mus ba Jean-Pierre Bemba ye lokola amoni ke Jean-Pierre Bemba ba kosilisa bitumba abandi ko kende ko pelola kuna na France na Lyon sika sangisa ki ba étudiant catholique alobe ke pe ko zonga na Congo te tant que le Congo aura des chefs rebelles dans son gouvernement avant ba ya ba est-ce que pays alaki au moins déjà que non ce que Jean-Pierre Bemba ye ozasu ni sikati oko tonga so banzoto ba mamate siko yo ozolinga kaka ke balongola batuana po guerre ezala po yo ko bakoza mbongo ya kotonga ba mama obenga maka prix Nobel en tout cas ndoki ezana groupe d'intellectuels forum moko ya intellectuel forum moko ya intellectuel congolais ba vivaka na bango étranger ba komili mukonza mboka kolandisama réunion oyo papa Jean-Pierre Bemba bengisaki ya ba ministre ba frères étrangers baleka na kovanda na Goma po basolo ba requalifier na mission ya force régionale parce que zo bima mbutu papa affaires étrangères papa Mouyaya bango bazolo ba na lutundu la bazolo ba ke en tout cas force régionale eza offensive mais kokende ku ne pas na bango ba Museveni président ya Tanzanie pe bango moko ba Jeff Naga na ba militaire bango ba yebike bango ba yena bango pona ko imposer tampon baza force neutre alors biloko donc forum oyo ya ba intellectuel congolais ba vivaka na kati étranger ba tali makambo ndenge zoleka ndenge ni ba ministre ba affaires étrangères ya ba mboka ya EAC ba refuser appel ya Jean-Pierre Bemba ba moni que soki ba ye et ko sala que ba arrêter accord ba kolinga souté to continuer pour déjà te moni que vraiment to saleli yango te ba refuser tina moko ba refuser lango ya molonga ezate oh non pour na Rwanda asepelaki na plan milieu wana te zoka baboyi na bango koya mais ntine to zaboye ba to na déjà délai na bango sili donc présence na bango na lelo eza un donc ce qui eza donc en dehors ya ba accord en dehors des accords bon vendili skonine pour délai sila musala be bo salité ba M23 ba kena bango te alors ba sengi que gouvernement et prendre makambo en main mode opératoire de bangwana écoutez la jamais ko bongisa Congo et d'ailleurs Kagame a lobby azoko espérer côté espoir sikoyo na force régionale na ba EAC pour na baye bana ko katele ndambo etene mabele ya Congo pour bazongisa ngo Rwanda donc espoir bo ba o ba yali boso ba ko kango te mais sikoyo le bec espoir na ya vandisi yango likolo ya ba nani organisme régional wana ya EAC côté déjà makamdenge zali ndenge pe bango baye ba EAC wana et baza pour la Congo te bazo ko privilégier na bango Rwanda parce que bazo côtoyer cohabitation ça makasi entre bango na ba M23
donc pour yango esengeli gouvernement apprendre makambo en main ndenge bango basengi ke bango basengi gouvernement to kanang basengi. Nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités. Si ces forces n'acceptent pas l'évaluation, alors que le président notifie tout simplement l'EAC que les troupes ne sont pas les bienvenues en République démocratique du Congo. Wana yango bakomeli président a se prononcé ka kambala moko pona kokata eloko wana eza malamu te ezande batu oyo babenge bango FICE, Forum des intellectuels congolais vivant à l'étranger. Fils journaliste oyo pe ya camerounais a lobby que en tout cas ba M23 ba komima na diplomatie tendenge kaka Bintou Keïta azolo bango. Bintou Keïta lobby que il faut privilégier la diplomatie pour ko zongisa kimi na kata S, mais d'après journaliste wana Michel Biem Tong a lobby que jamais Esengeli RDC a utilisé la force pour contrer ba M23 ba kende pas par la diplomatie, ça ne va pas tenir. Vu makambo to lekisi ba accord nyonso esimbite jusque la bazaka kanan wana de mkola lobby le 20 ba betala ki masasi ba M23 na ba FDLR na kati ya groupement ya Buito na chefferie ya Buito, chefferie ya Buito na Ruchuru kaka wana na mboka ya Kisali nde to kende koloba ke Jean-Pierre Bemba bazaki na masolo na Bintou Keïta ndenge kaka bakomi ko bakende ko défiler pa ya Papa Mboso bakomi pe ko défiler mikolo e pa ya Papa Jean-Pierre Bemba ndenge ba défila ka pe pa ya Papa Chiwewe aya lobi ke en tout cas masolo biso kende ki bien to soli pona makambo ya guerre ya est pe to lobi les réunions ezo ya ba chef de l'état ezo ya nango ya ba chef de l'état na Burundi pona makambo ba EAC ba lobi makambo ya programme ya démobilisation et désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, balobili yangope, balobili fait des routes à Luanda et sengeli ba M23 babima. Mais kalamingite Bintou Keïta alobaki ke cantonnement après cantonnement ya ba M23 eza penza flexibilité. Eza irréflexible donc eza moi pas si pona ko salema. Mais il croit à la diplomatie. Ba M23 babima ba kende sika bazokende. Mon côté à zone du Michael Kosalama. Alors, journaliste wana camerounais, a la raison pour le baquet, il faut la force RDC appliquer la force. Tout comme pendant la souka, numéro de téléphone pour bande connionso, vous serez les bienvenus. Nako porter moi maloba nabino, moi conseil nabino, moi soutien nabino, et la soutien moral, et la soutien nani maloba na lobby ko confirmer yango, ko sepele nango. Moi, soutien financier, tout ça, ça contribue à notre avancement. Aimer la chaîne, aimer les émissions, et ça va vraiment nous aider que tu es croître, que tu es pour la koloba, oh et pour la koloba pour la mboka. Actualité, tindika, mbote na papa Pikeli, mbote na papa Rifin, qui sombe. En tout cas, numéro de téléphone plus 243 82 plus 243 82. Non. La zongeli, maman Kelly Moutuka. Plus 243 89 92 51 866 pour la meilleure compréhension. Plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu nous ferons des exploits et à la prochaine. Tindika.